Salut, bonjour, naba ndeko surtout oyo bokolanda vraiment émission na bino tolobaka toujours 100% vérité biso tozala toujours wana pona koloba ba vérité pona kopesa toujours ba news pe pona kopesa ba conseil mingi ezalaka na ba star na ba vedette na biso na bandako na biso pe topesaka ba conseil pe na bato mingi pe ya libanda ba fazer topesaka bango pe souvent par conseil baabone na biso nyonso tu ya Cynthia Bonbon bosabone massivement bosabone po tolingaka bino tellement trop bosabone et merci beaucoup na la patronne Cynthia Bonbon des courtes jambes bien chargées maman sociale babi mosimo ya motema malamu babi ozalaka yo moko avo maman Marie ayo ndokoma remplaçant merci beaucoup à toi maman sociale bon voyage ba séjour malamu place ozali Cynthia Bonbon et merci na bino nyonso tu oyo bozalaka toujours wana pona ko soutenir chaîne na bino Cynthia Bonbon TV et merci beaucoup na abonné na biso pour s'abonner botia ba commentaire et ça la vraiment bien et ça la vraiment kitoko mingi et là aussi je vois Mado Ligoti, le cœur des Riti Pantou, Nakata États-Unis et sans oublier aussi Hervé Panadio, je te salue et pourquoi pas aussi là je vois Yolve Diama Verte Nakati Yamof, Babili Panga ya Talo Bazua, moi si ya Mouindou, moi si ya Mbichi, moi si ya Taï, moi si ya Tonda, Yolve Diama Verte, merci beaucoup na. Ashley Ligodi, je te salue et pourquoi pas aussi Ashley Dionga, la fille à maman. Et là aussi, je salue encore tout ça bambote parce que nenge to la mukiboy eza nkolu eza grâce eza nzambe nde muta permettre ngana yo to mona na lisusu na ntango ya lelo ke ça soit nde tolobaka toujours makambo ekombelaka biso toyebaka vraiment te ke lelo nde na lamuki boye na kosala likambo bo mpe leo mo mpe kokomelanga toyebaka te bandeko na ngai lelo mobino mo bozomona wana eza foto ya ndeko na biso Grâce Mbisi bino nyonso bozomona ndenge ezoleka na fond d'écran na biso na fond d'écran na bino ndeko na biso Grâce Mbisi bato nyonso to bayebi ye ke aza journaliste aza motu ya ngambu nde tolobaka Congo Brazza Congo RDC ye azaka mingi libanda ya mboka azaka mingi na otoka nde tobengaka toujours mais souvent tolinga kopesa toujours conseil parce que on sait jamais que lobi na biso eloko moko boye ekoki kokoma pe ekoki kosalima toyebaka te bandeko na nga bino surtout bomona na réseaux sociaux ndenge ezo circuler Grâce Mbisi na Kisi Nzora bitumba ya kosakana te pourquoi ekokoma na point bakoma na point ya kobunda pona nini biso tolobaka toujours biso ozalaka babantu tozala wana te mpona komela likambo so likambo ezalaki tomela non mpe tozalaka toujours na mwa pudeur ya koloba bêtise devant les gens na public to na média il faut ozala toujours na pudeur ya koloba eloko wana Grâce Mbisi vraiment eloko osali que ça soit bitumba que ça soit baye komenace yo na plateau il faut pas que kobimisa ba injure o eza ba insalité ya se ya ba mama kobimisa yango koloba ngo injure ngo yo moko poza na kati ya nzoto eza vraiment kitoko mwa mingi te babi to bunda entre nous to bunda na biso lelo ndenge oza bongo za rapé na bana ozalaka na bana ozalaka pe na bandeko to milobaka te ke nga mutu na nge esalaka bien te mutu esalaka bien te seke faza na scène pepe to aza bakange basinga bimaka te abujaka te parce que aza moko mutu ne me bouge mais mutu oyo azo voyager azo tambola azo sala o nyonso te ninga sala mutu na ye ezo fonctionner ezo sala tokendaka te na mal à la tête non kenga naza mal à la tête tu c'est ça selon biso
bato to mesana toujours que ça la analyse. Personnellement, moi, je n'ai pas vraiment aimé. Je n'ai pas vraiment aimé la kofinga ba insalité ya maman. Non, ce n'est pas bien. Et ça qui te bino na bino bo abasi, bo bunda. Bo bunda bo abasi bo bunda. Omoni fait likambo ya kofinga oza na medio tepe badi kofinga finalement suka nango moto yo finga bokuta ne kaka yo kasaki msundo za na plateau Vincent to ba kekisi nzoka ndenga za wana aye kaka na akoyika maman na se pour sorti place ya fanda se sentir que yo za na plateau Vincent wo sala émission Vincent zo yambao nyonso oyo esalamaka eyebanaka nango eyebanaka me kofinga bainsalité wana eza kitoko te conseil mingi na opesa na bandeko baza libanda mingi bomesala bolingaka toujours trop vraiment kofinga mingi bandeko boza libanda conseil mingi na opesa na bino eza nini botika kofinga trop tango ofinga ko yebike ngana na poto ngana na ngola ngana na kasumbalesa tango ofinga na kasumbalesa wana yebake un jour eko rattraper yo moni grâce mbis ndenge sukeli kutu wana kupo bakate kamera bosko ndenge bakate kamera wana esukelaki ndeni sukela kene po nini trop de kofinga oyo important nango eloko mote ka kofinga lelo zio pupoli ozio kuno pupoli nyonso na poani nyonso na pona nini sikotongo yo ofinga bongo apolo bi bakuta no babeti yo pondeti muto kwa ngande na zala ngabo muto kwa nga étoile nde na zala ngabo tuta ngana kwa la patron nga Cynthia Bombote ke ya lobana ete atala ne kana misboye ya ke akota ne barando te ke o kuna bafinga ki bazoye pa bandi ko finga te banda musana media te ya finga na ete ya ke na musana ki logique bato basala ka vina bango ko finga bato basala na banaliza ko finga ndeti ngai to ndina zabe to bunda makasi banda lo tilobi peso esenke to kata bilamba to tikala bongo mwana loba ko tikala nini ezate po awa mambo ana ezaka te boss na kalinga nguti comprends tout ça la musana biso ndenge sengeli oza cause ya kofinga eseke Kiss Nzora akite la grâce mistina plateau eliko ba ke Kiss Nzora yebaki ke grâce mbisa na Congo Kiss Nzora ayebaki boye grâce mbis oza na plateau Vincent ayebaki nyonso zaka informé en tout eloko moko te zakana ke ebata mateo baboma non ayebaki pas ensemble te ayebaki yango anga na kote na mutu te na olobela mutu tu elipe koloba nini biso bapanzi sango soki leo nayebi ke na oyamba mutu mo base confie pa na nga abike na yamba ye ayenga na yamba ye na émission na nga na olinga te ke na benga mutu oye na ye bayoka na te na benga ye aya na plateau poka babunda ka pesa ka base non ça non so to bike Vincent ye abengaki Kiss Nzora te so Vincent bengaki Kiss Nzora to basiko ba proche ya Vincent nde ba bengaki Kiss Nzora to ke nango bongo Kiss Nzora pe nani grâce Miss pe azaka mal bouche yango se Kiss Nzora beta ye ba beti e ba ngako ba mona ko ba bete te ba bete kitoko po na part na ye échanger batu mususu baza libanda mboko baniko finga lokwa sweloni babi munoko elobaka mingi yango nde sumu kaka babone nga azakala nga clair nga étoile naza clair na lobango ofingi nga to betani
omeki na nga tokuta tosimbani na nzoto mutu ameki na la patron na nga Cynthia Bombo ameki kofinga na nga mpe na kofinga ye tokofingana ekenda abongo toluka to changer na mama misala ngo to changer to sa misala na biso na logique misala logique ezala te kaka kofinga mpe tozobunda kaka ti tokobomana kaka tina